préparer biloko ezaki ba transmettre bato na bandako. Tout le monde qui vraiment papa est arrivé. Merci pour na festival là. L'équipe vraiment très bien amiable. Bato ba kufite. Continuer comme ça le pouvoir na yo. Ezaki loko ezangi saki yo ozonga ndengo zalaki parce que ozalaki plus proche à papa na ote musicalement. Comme ozongi liboso ya Weransone, le roi de la forêt, o akambaka zamba, azana pouvoir ya koloba liboso na yo, section ezonga. Yebango ete lolenge ozali bongo. Ba contrat efongami ba événement makasi ko yela yo liboso ba entité nzambe ba koko continuer ko batela yo au sala le plus pire au sana na festival la passe amoni ke yo bike ngasi maka pasteur mambweni parce que pasteur na yo simbaka yo na bokuta na te ozana photo na été oza pe na numéro na été ozana voix na été et le remoro de temps ozana na média batu ba considérer comment faut tala makambo loba na média pour éclaircir bandeko ba sala nzambe ba osala musala ya bonzambe nzambe to sala musala o ya molimo oyo ba pesa biso na ba entité si ça je aussi maka pasteur bosala makambo kuku et si on a un kuku donc baza ba charlatan ba yebi musala te oyo ba zali ko sala c'est ça ekuke oyo tana malamu awa na kati eloko ezalite toko senga moi c'est mon na bakoko banque centrale les awa ba changer baza quelque part awa ndako senga moi c'est bon na la force ya molimo oyo nazali ngo kati na ngai nzambe ntuma mpe vanlongo ngetilomba kwa yeno kanufui sansoniko luzibula longo luzibula nkembo mubwala kinzenza ngena kansi ne manzinga ne makanda ngewa mpana mamonso ngisana kwa yeno bankulu bame kanufui sansoniko luzibulatia eluzibula longo peve wasala zimba longo kwa yeno ngatuka kwa yeno ngabakira mamonso ngilo kwa yeno bankulu bame kanufui sansoniko luzibulatia luzibula longo ngenzambya bakoko yo nzambe okela biso tona bosenga ola exception nguya na awa na kati kuke oyo nazana na kati ya esika oyo ezali ete bandeko ebele bakolanda biso pesa ngai nguya pe nkembo kisintuka na kosenga pai na yo kokisanga isoni te la richesse divine Oko simba ngai za na problème te simba na yo soba kuna osimba kite awo osimba okolia peso muto alia ala kosenga olia yango akolia yango awa inconvénience ala kate ozaka symbole na sali liboso ya ba ancêtre na biso pona ko laksa bango force spirituelle balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so to ba minute pour salande makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boloka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne na statement de ça la même émission très bien Yannick Wenge Yombi Makato King France Télévision Yombi Makato salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur King France Télévision, meilleur canal de l'actualité. La chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, avec le vôtre Yannick Wenge Motatonda la Kibonzambe, merci pour votre fidélité. Bota la biso ebele na États-Unis, na France, na Belgique, boza à Kinshasa, bozali na New Zealand, boza tellement ebele na Zimbabwe, na Zambie, bota la biso na boke bignon à travers cette émission Jeep à vérité. Oh, ezali kotambola, ezali toujours na Kinshasa, kotambola koluka vérité kati na bokoko, vérité kati na Kibonzambe, vérité na nyonso et pas wapi ba congolais bazali. Mesdames et messieurs, merci na confiance et fidélité bo sala biso. À travers cette émission aujourd'hui Jeep à vérité, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous maître spirituel, maître Adelar. Avec lui, on va essayer un peu de parler, to robeta ma solo, to yeba non moins différence. Il y a beaucoup de différences, il y a bon Nzambe différent, tu vois bango naye nakati ya émission na biso en tout cas boza la connecter, boza zapete awa ba vérité, il y a beaucoup ekobimao. Maître de là na pesi mbote. Mbote papa journaliste, mbote aussi na bandeko nyonso ba o ba olanda biso bisika nyonso ete bazwami esengo mingi ezali ete nzambe bakoko apesi biso makasi penguya ya kokutana na bandeko nyonso ba na biso pe kokutana na yo nazwa makoki ya ko se présenter liboso ya ba tando inene ba o nyonso ba olanda biso partout na monde entier comme monanga ezali suka minzuzi Adelar
nazali ntinu ya bakoko na uti na mboka ya Sibiti na Pointe Noire eza na sud de Brazzaville nazali moko oyo bapesa pe ko zwa pe ko recevoir pouvoir traditionnel oya biso ya bayindo ya kati ya libota na biso mama mutatikela ngai pouvoir mais mama avant kufa banini kende ko salisa mabota nyonso bikolo nyonso ba o bazana ba difficulté spirituelle pona ko lakisa bango nzela modina fo okomona ba binzambi ebele bakobima ba oyo bako sala musala na bosolo te kende ko lakisa bandeko bosolo na kati ya molimo na kati ya kinkulu na biso à partir ya ba pouvoir autotikele donc na recevoir grâce à recevoir pouvoir ya bisimbi bya maza parce que mabele simami na bisimbi ya mabele mpepe simami na bisimbi ya mupepe moi pe simami na bisimbi ya moi nzambe akela biloko nyonso a par rapport lolenge nango oyo fonctionnaka na grandeur spirituelle ko ngana za na force ya bisimbi ya maza donc ozana esika moko ya kokimela mai te ozapene esika moko te oyo oko dévier mai ba dévier ka yango te même au che barrage ya munene mai ko za moyen ko dusola pona ko tendre pesa bino solution yango na ye liboso na bino pona ko éclaircir bino nzela nini obokolanda pona bankulu balosadisa lobaka solution ya nkembo ye ya ndongo matondo. Voilà, merci beaucoup maître Delard. Bon tout na liboso eza par rapport ya kotoza na Kinshasa toza na Congo par rapport à mambo tuko leka bandeko ba Congolais ba kufi na prison bandeko pareti balinga ba s'évader ebele ba kufi maître makanisino zani likanise zani bon eza vraiment souci makasi bandeko na biso ba perdre ba vie prison bato nyonso te bakotaka na prison basala mabe eza bato mosusu bakota na prison baza ba innocent mais milimo na bango epema na kimia nzambe ya bakoko aza na bango vu que ezalaki ja lignée pe etangama jaki ekosalama lolenge wana yango pe esalami bongo wana etangama ye osalama oui eza mama nzambe atrasaka makambo na ye na lolenge na ye nzambe atrasaka makambo na façon na ye lolenge akotambusa na mokili lelo bo rencontre nga na yo eza nzambe moto apesi biso force pe souffle divin po tokutana na yo ndenge mpe bandeko bakufaki na mokolo alobi eza dia tracement ya nzambe alobaki no date kingandi évasion esalama date kingandi bandeko bakufa na prison nzambe ya bakoko zwa milimo na bango eke epema na kimia pona esungi bandeko mususu bandeko batikali na mawa bandeko batikali na kolela ba famille bozala toujours fort nzambe akotika bino te bo continuer toujours kozala fort parce que bo perdre ba responsable bo perdre ba leki bo perdre bana donc ça me prend en cœur par rapport ke bandeko bakufi mais nzambe bakoko a pesa bino nguya tolobaka kana bakonzi ya mboka bo prendre ba mesure moko ya malamu pona bandeko na biso na prison bazala amiable ba circonstances oyo ezonga lisusu te pona kotambusa malamu oba bona mboka na mona ministre biso ya justice asala mosala malamu o ngana azomona côté na ngai abimisi bandeko na prison ba umeli le seul ministre oyo azo se collaborer na peuple c'est ministre de la justice Papa Costa Mutamba continue kosala mosala malamu nzambe ya bakoko akotika OTP akokontinue kobatela bokonzi ya se ezali ensemble maintenant ancestralité ensemble maintenant bonzambe sans bonzambe sans bokoko bokonzi kotambola te metoko sepela bakonzi bazo kamba biso na moment oyo ezoko baokamba biso malamu nzambe pe akosunga bango matondo. Voilà, merci beaucoup na c'est maître Delard to zinda na bokoko to zinano na bokoko maître Delard bokoko eza nini yo okoma kosalisa mama mtatikela yo makambo wana ya kobana kosalisa ezalaka ndeni ezali facile to ezali nini la pouvoir oyo bandeko na biso bayindo bakoko salela eza ba pouvoir ya magie te ezali pouvoir ya ba 999 te eza pouvoir ya ba secte te oyo biso bayindo toki kosalela ezaka pouvoir ya kinkulu kieto ete ancestralité na biso ce qu'on a kati ancestralité nzambe ya bakoko atie biso nyonso intelligence moko te pe sagesse moko te nzambe apesi biso mutu na diapason na ye na connaissance spirituelle na ye na lolenge oyo akoki koconduire bandeko molimo alors il a beaucoup de gens qui bakotisa bandeko na kati ya libulu baconduire bandeko pouvoir ya malamu te baconduire bato bandeko na pouvoir ya bobatami signifie azoloba makambo na télévision mais na kati ya nsima na ye azokosala oyo te azokoloba na télévision yango ete toyaka na télévision mpona koéclaircir bandeko ke mutu nyonso te komona na kati ya média ke asalaka mosala malamu non moi j'ai fait 8 ans na média mpona kotransmettre message ya spiritualité donc eloko na oloba bino bandeko na ngai bozonga na ancestralité
Bozonga na kati ya Kinkulu. Vous allez voir que tout ce que vous avez demandé auprès de vos ancêtres, ancêtres bakosonga pe bakosali sabino. Ngaza un simple médiateur comme transmetteur ou transmettre un message liboso ya entité pe ko remettre ngo liboso ya bato bazali vivant pe ba o bazala corps physique, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, comprenez vraiment. Tous en mettre de l'art, à remettre un peu pour expliquer biso marambo Italie et belé. Tout le monde a air mort, il y a fait la badonto yamba. Tout le monde a sali deal, c'est-à-dire yokani na tout le monde boye, ba yokani mais simbité et yoko comme na média. Yo sa mamona tout le monde. C'est ça que vous voyez dans le temps où Tozainango, nous n'avons pas besoin yako lobela bato maintenant classique à bandeko on a koyeba moyen ko tambola pe lolenge oyo boko tambosela musala to yebi ete conscience na ngai ezeko tina ngai ete spiritualité ezaka mystère caché ezaka mystère dévoilé. Tous les gens que vous voyez onion sozomona awleka na télévision ils disent que ngana simba pasteur mambweni ngana simba ministère mambweni ngana simba intel. La spiritualité est une mystère, c'est un mystère caché, c'est un mystère dévoilé. On y a limbola, makamemo limo o asali mutu, yeba ki azo luka base na télévision. Azo luka koyeba na oh, musala oyo zali ko sala, eza pona oyeba na te, muzali pona osalisa mabota ya batu, pe osalisa bikolo nyonso bisika oyo ete bazwami. Sekonde ko na fulisi ala na biso una États-Unis una na France. Amoni ke yobi ke ngasi maka pasteur mambweni. Parce que pasteur na yo simbaka, yo na bokuta na te, ozana photo na été, ozape na numéro na été, ozana voge na été, et le romoro tant aux dans les médias, tu vas considérer comment faut que la caméra na média. Pendant que l'éclairci bandeko, ça les gens ba osala musala ya bonzambe. Ils mettent tout ça la musala o ya molimo o ba pesa biso na ba entité. Si ça j'ai aussi ma pasteur, bosala makamba kuku. Et si on a un kuku donc baza ba charlatan ba bi musala te o ba zali ko sala, c'est ça. Ok, mais tout le monde na kati ya musala na bino bato ebele balobaka boza na bakisi boza bandoki boza banganga différence eza nini na maître de la musala oyo salara na ba sali na nzambe to robien ba pasteur différence eza différence yanga na pasteur ezali pasteur asali étude biblique pour qu'on conduit bandeko selon Jean selon Matthieu selon Luc, vous comprenez. Pendant qu'on conduit notre histoire, il y a Jésus Christ. Mais quand l'histoire et c'est le cas de nous avons le temps de s'exprimer dans ma cambo et pour l'obéla, nzela ya banzambe ya na biso ba koko. Nos pasteurs ont incapacité de faire un miracle. Ngai siko na makoki o sala mutu miracle parce que na nguya oyo bakoko batikeli ngai ya mona biloko na serva ba pasteur na biteke na pesa pasteur ki kingandi mais biloko ba pasteur bazoka pa ina ngai o ngana serva ka eza miracle délivrance et la consultation. Oui, on appelle ça pasteur. On appelle ça belé, mais je ne peux pas tenter. Il y a un si magaye, un salaire boy. Ce qu'on va aussi magaye, on va dévoiler la télévision. Ce qu'on est comme Mousso à Orlando, à contenter le sous-dépôt, à se soumettre quand il n'y a pas de yo. Donc on a saisi Rabango par rapport à la popularité de l'église. L'église est belée, on a la popularité, miracle, on a la voyance, on a le pouvoir en athée. Parce que la Bible est le but qui est. Pasteur a ça le miracle, prophète a ça le miracle. Il y a un profession éclat prophétique. Et j'ai déjà vu actuellement mon tour monnaie passer la déjà. Alors le bangon a média mais bien toi ma dit que il y a que pesa mutu nguya o ezaki a quoi ça dans l'église au ça le miracle ma casse là beaucoup de pasteurs même dans l'Afrique d'ici des basés belé ba o ba contentant peut ba recevoir solution matondo. Est-ce que ba tu ya ba passer ya pour na ba ya pas na bino pour na ko popularité donc bandimi ba ya l'église. Mais quand si bandimi ba pour ba l'église ils ont un travail peu de rituels on a ça là pe on a ça là plusieurs pasteurs non ya nazala bo senga ba pasteur oyo bozana ba mikakatano ya popularité à l'église bozana posa ya bandimi ba za la moi ebele na kati église na yo o comme ndenge ba église muso ezali na ba limité o comme l'église muso ezala ba Brazzaville na ba Afrique du Sud kozana bo bangi tende konanga ya mobali contenter mettre de là dans la capacité de payer ça yonguya parce que bazo banga bo tanga ba komora wana te non ngabana bana musala oyo na tanga kombo ya mututé parce que mystère caché et ça mystère dévoilé parce que nguya oyo ba pesi biso liboso ba ancêtre et lingolo ba été ko dévoiler mutoté au sali musala zoma kokia o kambaye pe ko sungaye ko encadrer pe o recadrer bango matondo.
Merci beaucoup, Maître Adela. Maître Adela, qui m'a fait moi musique, qui n'est pas là. Tu vois, on a fait Sigola. Fait Sigola. Où est Ranson Ayaki Wana? Où est Ranson Aye? Oyo ayeko kotombola mwana naye et salamaki. Et tant que beaucoup, yo za maître, yo mona ngi jugé yango comment? Non, nous sommes ravis parce que tozali na bosenga culture musicale na biso et se revendre. Aujourd'hui, si vous voyez que musique est à la matière, soit musique et pas badouté par rapport à la mutualité musicale et côté trop. Mutualité de spiritas, mutualité musicale et côté belé. Il y a des warriors, des golos et des spiritas. Tautologie wana, on a fait avant atala ma foi, on a combo ya fali. Avant on a fali avant atala ma foi, on a combo ya faire. Vous allez voir qu'il y a un album bimi. Moi, album est bête, ça débat tout on va focaliser na ba boba wana au lieu que ba rota la musique. Nous consommons la musique congolaise pour épaisser ce avantage. Surtout continuer on continue na ba base, na ba actualité inutile. Vous allez voir que musique est recouvre na Congo. Musique est recouvre na Congo. Sans monnaie côté théâtre, ba doser moi muke ba base. Ba terre préparer, biloko ezaki ba transmettre ba na bandako. Tout le monde qui vraiment papa arrivé. Merci pour na festival là. L'équipe vraiment très bien miable, batu bakufite, continuer à faire le pouvoir na yo. Et ça que le gens ça qui yo ozong anengo zalaki parce que ozalaki plus proche à papa na ote musicalement. Comme ozong liboso wa Ranson, les rois de la forêt, wa kambaka zamba, azana pouvoir ya koloba liboso na yo, section ezonga. Yebango ete lo lenge ozali bongo. Ba contrat et fongami ba événements makasi ko yela yo liboso ba entité nzambe ba ko continuer ko batela yo au sein le plus pire au sein na festival parce que nga moko pe na zaki na Angola na gana ki visite mon Angola pour ko sala musala na tambo na marginal na mutamba na et si ka faire rigoler ko betela na gana ko investir un peu spirituellement parce qu'il y a d'autres gens ba sala ba piaka na ba concert et ça que bande ko na biso ba musicien batinda ka batu ba kene ko lona biloko pour na piaka na ba concert ya bande ko mse salama. Répétez ça. Bande ko na biso ba musicien ba kene ko lona batinda ka batu ba kene ko lona biloko bisika oyo concert muninga ko beta mela pona piaka salama parce que dans la musique la spiritualité existe là. So ozana molimo te katina vous allez voir que musique ne ko volete ba taxe spirituelle des alliés mais quand côté papa fait rigola to sungiyo vu que son côté ancestralement on nimi papa qui azali papa na yo musicalement lenge ozongi na maboko na ye zoma koki ya kotika ne fils kentaba et pas ya papa we Ranson les rois de la forêt azali susu ya ko loba maloba liboso na yo vous allez voir que okele liboso ele ka mikolote zoma koki etele avant okene Angola. Vous allez voir que Makamune est malamu parce que les rois de la forêt ici à Lobaki Yango peuvent menacer, peuvent attaquer, peuvent les attaquer. Moi, j'ai attaque spirituelle, attaque bino pona et fait nani pona festival ici la malamu de. Mais nous sommes élèves malamu, Nzambe bakoko azano continue au sala bolamu. Concert Angola est bien sécurisé. Nzambe bakoko osungayo pe okozala malamu na kati ya Angola okosala tournoi d'Angola na yo. Très calmement, et que biso tozawana, tout ça la coutume ancestrale, c'est ça. Qui va bien et kabasser les coups na mai, ba festival là ba bien papa Hervé que kabasser les coups na mai ba golo na mai ba wario na mai ba misi. Non, la futilité wana ya on mutebo musique. Bana temps ya se conscientiser na makambo ya fali pupa, bandeko ya ba golo bana temps se conscientiser na makambo ya papa Hervé. On spiritas, on se conscientiser dans les événements, dans concert, on a un contrat. Vous allez voir que la musique est autant très calmement. On a tenir population, moi les parce que la musique peut consoler mais surtout quand la popularité, tu as un débat, babobar, tout ça, vous allez voir que la musique est autant dans ma tête, c'est ça. Ok, différence entre mettre de là, un document sur la télé, un document où il y a une différence. Différence, c'est ça, comme on y a obenga indoki obenga muto molimo parce que muto obenga nganga azali nganga oyo azako traiter mutu ni fimu nganga muto traiter mutu na molimo oja a traiter mutu maladie est incurable azo traiter mutu na ba problème financier azali muto azali nganga parce que azali muto azana mayele oyo eza ya spiritualité ndoki eza muto azana sagesse ya butu mais azana incapacité ko pesa mutu solution na moyi surtout na bandoki oyo ndoki ya sagesse na ndoki azoba ndoki azoba ezake na butu eza riche mais na moyi eza pauvre parce que to bandoki moko na kati ya molimo to di bandoki oyo tokosunga bandeko mpona ko défendre contre les esprits du mal oyo etakinaka bandeko na biso c'est ça. Oza spécialité nani? Côté spécialité na eza vraiment côté en Kodia
les bottes à bateau, na ko traiter bande ko na biso ba maladie. Un homme spirituel ça na spiritualité mon côté mais on a sa base dans mon famille makasi côté en Kodia. Donc ndeko akota au pesa en Kodia. Na pesa en Kodia te. Mais na zaina makoki ya ko conduire ndeko pona ozwa lignée ancestrale na bino ya ko consulter descendance nini obozala ki nango. Il y a richesse familiale na bino. Nesi mande ozama koki osala la nécromancie spirituelle. Ensemble maintenant ba entité na yo. Pona ba koko no ba pesa so passage ya ko servir et loko ezali ya famille na bino. Ko de pesa mana mutu nyonso te. Ko de pesa mana o azali chef de la famille ou soit de successeur familial. Il y a on est ba servir un kodia. Mais ça ma koki au servir yo richesse ancestrale. Ouais famille na bino pona e fongolelo ba porte ba ouverture ezala makasi. Mutu ça na TV on a père en kodia ba pesa o mutu. Faut ko senga nzela liboso ba ancêtre na ye pe ba entité pe ba koko ba so moyen ya ko salisa ye à recevoir solution côté en kodia. Kodia mususu zape et créer un inconvénient dans la famille. La famille ba kufa par rapport à quoi? Ozoye ba ko sa elango malamu te. Mais yo on a besoin de kodia oya malamu. Oyo zaki pona o recevoir ngo et peut so ba conductivité. Au contenter mettre dans conduire le lengo rozilango. Mais avant ça les ngo faut ça d'abord consultation à molimo pona ba koko ba so makoki. Ya ko ça biso ko yeba descendance na yo. Est-ce que makambo zo recevoir ba koko no ba accepter to ba accepter ngo ke e bela ba ko kutana ba ko za solution te. À part côté en kodia ndeko na problème ne fisque il y a retour d'affection. Autant bon les bisike belé ozana bosenga ke mobile na zongela yo ou mwasi na zongela yo kozana bobangi te au contacter mettre de la wala za oblo moyen ya mike na beta ngo dada no da 24 heures voilà blo amike moi ça linga to mobile linga moi ça linga to séparation eza blo mike pa na ngai so contacter mettre de là ata ozana mboka libanda parce que capacité zali pengo yezali na ko sala lengo dans 24 heures mbai na bengi yo rapidement bébé na zongi na ndako tout ça limisanga pona ba désagrément baka nezebe na poto ni bali bakima bandako ba momi alinga moi ça linga to ya infidélité za makasi na to ya séparation na monde so to ya infidélité na to ya séparation za esprit moko et recycler la jini so jini na po ezo mata ya kovana kati na yote faut ko sécuriser bolingo no ancestralement et spirituellement parce que yonde ko yo séparation ça la melayo ni ko so na mwasi na oni eloko moko te ko za na bobangi te contacter grand maître de là ngana za mieux placé ya ko salisa yo ya ko zongisa bolingo no même so libanda mboka parce que ya ba de rebelle pe avant na film azora documenté ah ben de rebelle à comment en France azora documenté bana que na France makambe pesa melaka été on a posé que moko zale pesa melayo contacter maître de là aux allez jouer on a bête ballon partout aux allées on a posé que succès au tenir on marque babi on a parmi les bateaux au classé contacter maître de là na au boto la mort non non ça la musala o etanga o yangai na sala musala commission de ngamo na mieux placé parce que ça ba susu oyo tanga baza ba commissionnaire ya musala oyo répétez ça ba mususu zali ko tanga baza ba commissionnaire ya musala oyo yo za maître na za le grand maître o azaki a kelama ko zala homme spirituel parce que za la famille na kena ko luka yango te abiso batu ba kufaka te ko recevoir o eza ancestralement to ko senga lignée na ba ancêtre na yo ba koko ba kozama koki ya ko pa na batu ba kufaka te batu ba kufaka te ko te na biso ulera batu non to yaka batu te za ke respecter makambo molimo so batu ba kufaka na molimo ozo respecter makambo te o ko recevoir mais po o kuta na inconvénient te Zoma Korea respecter makambo au recevoir ya molimo. Ya ba kana français, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Sacrifice c'est que faut ça qui sintu na ba entité. Qui sintu longo wana ego salisa yo pona au transmettre ya ko senga demande na ba koko, ko senga demande na ba o banso, ba le ko tungisa mana makambo ya mosolo, e ba le ko tungisa mana makambo ya bolingo, ba le ko tungisa na ba maladie incurable, ba ko tungisa mana ba problème ya mabota, ba ko tungisa na makambo ya musala, ba ko tungisa mana makambo ya blocage, nazali mieux placé pona ko sunga bino pe ko salisa bino matondo. Merci beaucoup na moni yo mettre de là o yepe yo morote na moni o eli biso na plateau na ba biloko no awa o ezanini o to mona. Biloko nyonso eza significatif et loko liboso na zota on a recevoir ki pouvoir ezali chapeau oyo chapeau ya ndwenga chapeau ya connaissance yango bakoko bapesa ngai koto oyo eza bantinu na biso ya kosengela jusu na longo on kawa lolendo Moïse à l'époque azaki na kan abeti na mai bana Egypte babiki no kani oyo bikisaka kani oyo bikisaka bande ko ebele ezoko pesa solution pe epa ya bato ebele oyo koko luvila ngani yena pesa biso nguya
pona kosala musala ya bandeko oto benga kango kinzolongo kinzolongo yende mutu azali pona kosalisa bandeko yeyo kinzolongo ezana bosenga mutu nyoso na problème financier na bosenga na bakoko na somemi sikoyo basala de kisintu kisintu signifie symbole ya ba entité Montréal soit très bien s'il vous plaît parce que bandeko ba na biso baza batoma Montréal pas azali kotala Montréal olingi bakoko basala lonini sur place awa non, on travaille ensemble. On des personnes. Bon, on va éviter à Yoluko Bimiselo, Bako Bimisao, Bimisao, ok, maintenant le Kamouté. Montréal, Telanga Malamu, et Kouké Oyo, Tana Malamu, Awanakati, et Logosalité. Togo Senga, c'est mon Bakoko. Banque centrale les awa ba changer baza quelque part awa na ko senga moi symbole na la force ya molimo o na zalengo kati na ngai nzambi antuma mpe vanlongo ngetilomba kwa yeno kanufui sansoniko luzibula longo luzibula nkembo mubwala kinzenza ngena kansi ne manzinga ne makanda ngewa mpana mamonso ngisana kwa yeno bankulu bame kanufui sansoniko luzibula tie e luzibula longo peve wasala zimba longo kwa hiyo ngia tuka kwa hiyo ngia bakila mamoso ngilo makwa yino bakulu bame anofu sansoniko uzibula tia nzibula longo ngenzambia bakoko yo nzambe okela biso tona bosenga ola exception nguya na awa dakate kuke oyo nazana kati ya esika oyo ezali ete bandeko ebele bakolanda biso pesa ngai nguya pe nkembo pesa ngai nguya pe nkembo kisintu kana ko senga pa na yo okusanga isonité la richesse divine Ogo Simba? Nga eza na problème te Simba na yo soba kuna o Simba gite awo Simba. Ogolia peso muto alia ala osenga olia yango agolia yango awa inconvénience ala kate. O ezaka symbole na sali liboso ya ba ancêtre na biso pona ko laksa bango force spirituelle o ba entité bazango posa matondo kwa yeno ni vutu kidi kwa yeno matondo kwa yeno ngibaki di kwa yeno. Bande ko o nga na pesa ki 1000 francs pour comme mbongo yo. Ma monnaie za rasute. Si vous avez fait ma camboyo, cérémonie et ça dans la prière, de soi-même. Si vous avez fait un temple, quand on est ramené dans la bino, c'est CRS. Donc, il faut arrêter, on s'est dit, esprit. Mais ça, on a prié à ma casse, on va trembler. Non. Na makoki osbe la bilima ba la acception force na bango yona na belle pa na bango ba acception force na bango oza pona symbole na bandeko ba na bosen o recevoir nkodia bandeko ba na posa o recevoir kutwa zola ya nkembo au bengi le grand maître de là na plus de 143 89 880 23 39 on a bosen o kutwa zola o et produire financement kutwa zola gourmet na yo na travailler ngo gourmet soka na travailler ngo tena sac na yo chaque jour go produire au financement chaque jour produire au financement yango rôle ya kutwa zola bandeko botambo libisike belé bozi solution tena makamo molimo contenter mettre de là côté kutwa zola côté enkodia on a besoin recevoir ngo benga le grand maître si akusadisa si ko vendre nkembo longo kwa bankulu bato sadisa de vendre nzila nkembo c'est ça Simba Mongo. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, je crois que vous comprendre avec Maître Adela, à Sali, moi, Laura Moukia, le bien Laura Moukia, $250 et bimi, sans toucher loco, sans les équipements vides, pour mon nimbo et bimi. Alors, moi, ça, Boukam Boukila, Boukam Fele, Boukam Mona, Boukam Koukila. Boukam Mona, Boukam Koukila, on peut bandeko Bamoni, Bissika Nyon souhaite besoin de bandeko Nanga Mingo l'obésalité. Tout le déjà est belé aux essentiels. On ne colandi biso zoma kokia au partager, père au tapoter. Donc bon contenter mettre de la place dans ma kokia au salle sabino. Ce qui peut besoin pour ça bon miracle la plus payé à mettre de là. On va mettre de là officiel. Les na YouTube, les na TikTok, au mona ngai, là on se paraître au mona ba miracle na makasi. Eza que pona ko eza première étape, eza mbala ya sukate, eza mbala liboso mais eza mbala ya sukate to ya lisusu na ba mesure mususu pona ko meka ko claircer bino cause solution na mikakata no pe minono o eza ko tungisa bino matondo. Mususu ba mettre au bazo le ka télévision, ko tanga ba komba ba to ba to bien on ba besko. Ce sont des charlatans. Mon lit mo senga te ko ya otanga komba moto.
kotanga kombo ya moto ezaki ozobebisa mosala ya moto ye azali mosali ya nzambe aosala bonzambe na ye soki abenga yo soi-disant bosilisa makambo nde wina en coulisse makambo nyonso eyaka na média yeba yango ete oyo aya kolobaki nasimbaka comédien kingandi nasimbaka paster kingandi aza koluka bese na nsima ya paster so moni bato ya bongo bali bato bavandaka na mboka des villageois sont toujours comme ça moto aza villageois akovivre na village akoya koloba makambo na ville mpo azwa bese so biso tovandaka dia na baville tozali mpona kosalisa bandeko kopesa bango solution na mikakatano mpe mindono oyo ezali kotongisa bango matondo. Voilà, merci beaucoup Maître Adela. Mon vers la fin de cette émission bandeko belé batali biso bandeko belé baza partout parce que batala biso tina ba Chine na ba Hong Kong ba Congolais ba kuna ba vandaka na ba Londres na ba Bundes ba belé baza na ba fin fond du monde ba otala biso batu ba retenir nini na passage na yo na kati ya émission na biso Jeep la vérité topé na chaîne na biso Kin France. Na kati ya Kin France eloko bandeko ba retenir kaka ezali ete bandeko mutu nyonso te bokomona koleka na télévision ayo kosala mosala malamu mpe na bosembo lolenge nazali boye je suis marié officiellement mpona koofficialize mosala na ngai naza na adresse na Kinshasa ozala boye korecevoir nga oye na avenue Tuka Congo direction Vendôme okuti lupango na ngai ya monene eza wana oyo nasaliselaka bato naza office na oyo nyonso na bosenga korecevoir solution epai na nga abengi nga na plus 243 89 880 23 39 adresse ezali Tuka Congo direction Vendôme ebele koloba ezali te yo ndeko oza na Kinshasa ndeko oza na Afrique du Sud ndeko oza na Irlande ndeko oza na États-Unis ndeko oza na Chine ndeko oza na Turquie oza na bosenga recevoir solution même na Belgique contactez Maître Adela si vous êtes sur place oye na laboratoire na avenue Tuka Congo direction Vendôme moto aza fixe yene moto asala mosala malamu parce que adresse ezali mosala ofo la responsable pour au servir bato bonheur paix la sagesse donc bandeko bozala kolemba te toza toujours ensemble mpona bino mpona kopase message ozali capital mpona kosunga bino mpe mpona kosalisa bino bisika nyonso ete boni ata bisika nyonso oyo bokenda boza solution te bozama koki contacte Maître Adela aosalisa bino mpe kosunga bino na lembo ya bamfumu mpe na lembo ya bankulu na biso matondo. Voilà, merci beaucoup tokomi na suka ozala mwa loba mso loba poto kabwana. Non, merci pour l'équipe technique, merci sur le bandeko nyonso bakolanda biso bacommentaire na biso esanga énormément très bien. Partage et ça énormément très bien. Bon continuer à s'abonner, bon partager, bon liker et aussi la biso qui te remarque pour biso force à les calisuso na katia chaîne biso. Bon bateau aux sont ça. Non, ça bateau ba transport. Les amants de retirer pour aider bateau. Mon ils sont raté, tant on retire on besoin pour te lire. Oh, sont raté. Ils sont ratés, ils pour relier. Mais qu'on ils ont raté. OK. Bah sont raté. Somme ils sont ici qui azana nguyate. Nguye ezaki bato bazwi mbongo epai na yo bondeni moto aza exemple porte-monnaie epai na yo mbongo ebimi mbongo fo ezonga susu mbongo fo ebimaka chaque jour mpo na bakoko baza na nguya baza na richesse makasi mbongo tokolia yango nde tolingi tokomela bandeko baza bafuta batransport eza mpona kosunga mbongo oyo eyaka mpona kosunga bato eyaka teke mpona ezonga so na monde spirituel eloko nyonso euta apartir monde spirituel ezonga lisusu te so moni ezongi seke baza na richesse ya moke bana pouvoir ya moke pouvoir monene ezali edimina mwa makila tokobimisa mbongo non edimina makila komo tozanga na yo edimina makila okosimba otie na poche osala yango nyonso oya kobosenga fo kompake bato borecevoir baza bacharlatan bayebi mosala baosala te bazomekola bazokoyekola mosala baza kosala matondo mais je suis le maître suprême na Congo moto oyebi ngai ata bebe otuni Maître Adela oyebi afana kishencho okobaki akoyala kisenzo mwana pas de solution topesi bato ebele basosio na mboka oyo ndenge koloba eza te bandeko bosabone bopartage bolike émission tokoya lisusu mbala ya nsima. Voilà, merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Maître Adela ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous avez tellement ébélé. Kota la biso, aimez, s'abonner, commenter, partager. Et ça, la malade Mouming à travers cette émission Jeep et la vérité. Vous êtes représenté par Wabino Yannick Wenge Motaton dans la Gibonzambe. Ici à Kinshasa, Maramo Okende Malem, Tozo Kimana Moutouté, Toza na course na Moutouté, Kin France, Malem, Boulot, Kara, silence. Awa, na Kinshasa, aimez, partagez, commentez. Numéro Maître Adela Rizana, Bengaye, Bosolola. Et au Salamala Moumingi. Merci beaucoup à l'équipe technique sur la Kin France, Kinshasa. Merci beaucoup à Docteur Julien et pourquoi pas Reddy Wenge, animateur de l'X, Maman Riet Bosonga. Merci beaucoup à l'équipe Mobimba, le vieux héritier Mbouki dans la crèche.
Marameo Salamandé c'est un film. Tokomina Souka, l'émission la Bisso d'ici là. Portez-vous bien et avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Oza bezuta ba film bien, otala ba émission bien. King France Télévision ne maram chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Ba biso to ba minte. Pour salande makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boloka masolo puis la politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne Master Moro Sala na émission très bien. Yannick Wenge Yonde Makam. King France Télévision ne maram